ndenge bande ko préparer pour assassiner le président de la République. On ezaki quand? Ezaki na 2023 na novembre 2023 ndenge bande ko préparer basaki préparatif basaki réunion. Parce que réunissaki ezaki na bateau bazaki va participer qui na réunion na vidéoconférence. Cela ça allait au Kamba réunion la vidéoconférence. Bon, mutabane ko Kamba réunion na ezaka bango ndenge bayebani kuna bateau bazaki sur place na esika bazalaki bayebi mais na vidéoconférence ba participer qui bazali et on a kota non oui ça bateau ba participer na vidéoconférence oyo ba M23 basalaki bazaki complice na bango pour que ba éliminer chef de l'État. Oui, na kobanda na kombo ya liboso eza Francine Muyumba. Il y a la sénatrice. Oui, sénatrice. Assiégée à rapé. Kabila Kabange, ancien président. Oh. Oui. Ancien président Joseph Kabila Kabange azali na cour. Mais eza jeune bango, on a bango eza cop. On a bango eza cop parce que bango bazana tina ya population te, bazana tina mboka on a te, bango bazana besoin ya bango ne ba gagner ka bazwa ka ya bango. Voilà. Dani Banza aza chef ya maison militaire ya présidence, chef de l'État. Et puis il a chargé ya okende somba ba drone basombela biso ba plastique wana bandeko eumela ki ono ba so ba drone na Turquie. Voilà. Et puis ba interpella qui quand même mais ils en a bateau et surtout bateau na bango kaka nde bazwaki oh non eza acharnement boina voilà le secret na musu komo ça salinga bien te kombo ya actuel président Sénat Konde aza dans les coups avant nakalo akimia lokola muto ebe lokote et puis bon babilo nyoso tozolo ba ti ba makamoni so sala mawana ba prise ya goma mona ngate ba fanda akimia ba lokote donc awa eza juste de compétition cité ba kombo même document officiel maestro Vicaire Banasango voilà Christophe Nanga frère ya Nanga wazaki gouverneur yépé dans les coups Franck Tumba aza ambassadeur itinérant et président. Zomona bateau elo sala biso passe comme Gabriel Kumba Misi Tango fort bango nyoso dans les coups. John Numbi wana ngoto John Numbi agenda papa bango ba comment ba pigeon voyageur ba yeba na su esika te parce que bango moko ba yebi ke baza dans les dangers baza nango bango ba milukela yango mais biso to esika bango baza ezate mais eza justice comme ndako a détecter ka biso esika bango ba ozala po suka ba ozala makaka donc bato ba cité ba komba zali na ku ba pa bato ba na ku ba prévoir boma pona ko assassiner président de la République Nemi Mweliane Jesus na PPRD muta PPRD bato Kabila kaka Azarias Rubera wana ko tumaye to lobela ngo ezate parce que wana eza connu c'est déjà connu donc wana baza bato na bango un Rwanda c'est gère na parlement Congo eza bango Paul Kagame to ko lobela ngo te eza la moni wana l'idée petit frère frère ya président de l'Assemblée nationale siko awa ezo pesa crainte parce que moni kaka ndenge nanga za na frère na Christophe bango nyoso baza dans le coup sikoyo awa Didier Kamera yeba na position te mais abimi est-ce que question eza sikoyo bongo grand frère na ye sikoyo ozomona te que non ezotinda biso to koma ko raisonner pe moi trop na moni so Emmanuel Chada est-ce que to kamo yango. Merci beaucoup à tous les abonnés de Sénat officiel. Nous vous retrouvons encore aujourd'hui, jeudi après-midi, dans le cadre de cette émission où nous avons l'habitude de faire
l'analyse politique concernant la situation politique à l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous serons avec un analyste que vous avez l'habitude de suivre sur cette chaîne YouTube, tout cela officiel, que je vous demande de vous abonner massivement pour avoir toutes les informations et entrer sur la politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec Maestro Viking Poutou, nous avons dévoilé pour déjà aller regarder message aux analystes à côté de la tête, mais quand il y a un sujet à Sika, on a une oui, na epena pour akoka ko répondre à ma question na biso par rapport à ma cambo ya kilango pour la politique ya mboka na biso. Sur des de compétition ko kota, donc vous s'abonner massivement à la chaîne na biso tout cela officiel pour vous avoir information. Nous avons un salon maman na biso la deux na Stéphania na roi 11 ya roi au salon na la bible PC en valeur makasi nous ce soit outil partout soit côté avenir dans Miguel Ebike aza côté ya avenir ya salo bali la rabide mais donc il y a ça toujours en diagonale voilà beaucoup de temps voilà nous ça la suki manzaka donc kokata biso comme bali ya la maïso net il faut bakatanga pour que les mois temps donc to côté déjà invité na biso kwaza mutoto message déjà ko yamba yamba ndeko pichuboni ya kimia mopandisa mo tokuta lisusu vraiment elo ni eli biso poto ebi soto vandi bo ça toujours ko beta c'était le mametali situation sécurité ya est mboka na biso lo ni ndeko pichwa yango ko bana ba boni na biso tout cela ni officiel. Bon mbote mingi déjà na ba spectateur nyonso yo ba kozwa baku malamu ya kolanda biso na journal lelo en tout cas eza na makambo so mona ye lelo boye eza po tolobela ka mboka mais sikoyo tozolobela makambo oyo esimbi motema ya mboka makambo oyo eza kofaire ronger mboka na biso na se ya libulu makasi malgré tout l'effort oyo se faire fournir mais eza na bato oyo balingi te mboka ezwa penza vraie indépendance nango et puis la population notre population va se retrouver na bonheur ya mboka na biso yango eza raison oyo na ye lelo ona ye lelo po tolobela makambo ya minene oyo yo ebongisamaki bamabongisi ya minene ya mabe oyo banguna bapreparaki mpona faire plonger biso susu dans le chaos et puis oyo eza grave lisusu mpona assassiner notre président mpona assassiner mokonzi ya mboka. Donc quelles sont les preuves ozolakisaki mokonzi ya mboka balingi baassassiner? Bon preuve eza déjà la preuve eza tangible ba preuve eza ya makasi parce que je crois que vous avez informé gouvernement américain basengaki na gouvernement na biso comme ya RDC ba rapatrier ba prisonniers oyo bakangamaka na jour ya attentat ya mai année passée je crois année passée Christian Malanga on a pourtant encore comme leader na bango et puis au batikalaki mwana ye na ba citoyen américain mususu zaki emprisonné na mboka biso et puis gouvernement américain a sengaki na gouvernement congolais ba rapatrier ba on va que ça prison na kuna mboka na États-Unis et puis zaki en échange il y a des informations fiables au gouvernement américain parce que la technologie moderne des États-Unis biso toyebi baza na niveau moko sophistiqué tellement baza niveau moko likolo o bayebi makambo mingi biso toyebi nante. Donc sikoyo nde extrader ba citoyen américain wana à l'échange et le gouvernement américain apesi ba preuve oyo sali ke balingai baboma réellement président Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Et quelles sont ces preuves? Ba preuve eza ba document officiel ya M23. Ezana ba document officiel ya M23. Ozana ngo maïso vika ko balancer. Ezali awa ba komona ngo et puis na ba timbre makamtu ya bango eza bisoté gouvernement américain dem doit fournir yango na gouvernement na biso. Et yango il faut tolobela yango parce que bato yo bazo kanisa lokola mboko yo eza lokola poche na bango basala nango neso balingi mais yango te. Siko na document makambo nini eza ba cité banani na document ngo eloko ba komi nini ezola tsapna ke non okonza mboka zaki
Azaki quoi assassiné. Bon, je crois tout au long de la mission, pour insérer l'image, voilà, mais le quoi, biso toujours le bélango quand même. Et ils ont deux documents. Document les bosso, ils ont qui pour la prise de Goma. Non, tous allons dans ma cambouille assassinat, prise de Goma touya. Ok, document on a, ils ont officiel, il y a bango, n'est pas préparé pour assassiner le président de la République. On est quand? Ezaki na 2023, na novembre 2023, on est préparé, on s'est préparatif, on s'est réunion. Parce que réunion ça qui ezaki na bateau bazaki va participer qui na réunion na vidéoconférence. Cela ça allait au Cameroun réunion la vidéoconférence. Bon, mutabane ko kamba réunion na ezaka bango ndenge bayebani kuna bateau bazaki sur place. Na esika bazalaki bayebi mais na vidéoconférence ba participer qui bazali et on a kota non oui ça bato ba participer na vidéoconférence oyo ba M23 basalaki bazaki accomplice na bango pour que ba éliminer chef de l'État. Oui na kobanda na kombo ya liboso eza Francine Muyumba, il y a la sénatrice. Oui, sénatrice assiégé à rapé. Kabila Kabange, ancien président. Oui. Ancien président Joseph Kabila Kabanga zaki na cour. Mais eza jeune bango, on a bango eza cop. On a bango eza cop parce que bango bazana tina ya population te, bazana tina mboka on a te, bango bazana besoin ya bango ne ba gagner ka bazwa ka ya bango. Voilà. Dani Banza aza chef ya maison militaire ya présidence, chef de l'État. Et puis il m'a chargé ya okende somba ba drone ba sombela biso ba plastique wana ba nego e umela ki ono ba so ba drone na Turquie. Voilà. Et puis il m'a interpellé qui quand même mais ils ont bateau et surtout bateau na bango kaka ne bazwa ki oh non eza acharnement boina voilà le secret. Na musu komo ça salinga bien te kombo ya actuel président Sénat. Konde aza dans les coups. Avant nakalo akimia lokola muto ebe lokote et puis bon babilo onyo so tozolo ba ti ba makamoni so sala maona ba prise ya Goma mona raté ba vendre akimia ba lokote. Donc awa eza juste de compétition cité ba comme même document officiel maestro Vicaire Banasango voilà. Christophe Nanga, frère ya Nanga wazaki gouverneur. Yépe dans les coups. Franck Tumba aza ambassadeur itinérant et président. Zomona bateau elo sala biso passe comme Gabriel Kumba Misi Tango fort bango nyoso dans les coups. John Numbi wana ko to John Numbi agenda papa bango ba comment ba pigeon voyageur ba yeba na rasu esika te parce que bango moko ba yebi ke bazan dans les dangers bazan nango bango ba milukela yango mais biso to esika bango bazan ezate mais eza justice comme à détecter ka biso esika bango ba ozala po suka ba ozala makaka donc bato ba cité ba komba zaki na ku ba pa bato ba na ku ba prévoir boma pona ko assassiner président de la République Nemi Mweliane Yesus na PPRD muta PPRD bato Kabila kaka Azarias Rubera wana ko tumoye to lobela ngo ezate parce que wana eza connu c'est déjà connu donc wana baza bato na bango un Rwanda c'est genre na parlement Congo eza bango Paul Kagame to ko lobela ngo te eza la moni wana l'idée petit frère frère ya président de l'Assemblée nationale siko awa ezopesa crainte parce que moni kaka ndenge nanga zana na frère na Christophe bango nyonso baza dans le coup sikoyo awa Didier Kamera yeba na position te mais abimi est-ce que question eza sikoyo bongo grand frère na ye sikoyo ozomona te que non ezotinda biso to koma ko raisonner pe moi trop namoni so Emmanuel Shadar est-ce que tokokamo yango te Shadar Emmanuel azawana donc pour na bon pour ne citer que ceux-là pour la liste ya bateau yo siko bateau nyonso cité combo n'était vidéo bimaki quand vidéo parce que ces histoires datent de 2023 le disque vidéo mais capitulaire quand vidéo et outil qu'on a publié une semaine après tant kaka ba salaire rapatriement ya ba prisonnier wana au bakangaki au ba monter ba sala coup d'état là mais l'année passée voilà
tant qu'on va rapatrier bango baké bazongi États-Unis, les États-Unis, gouvernement États-Unis à fournir na gouvernement RDC ba information les limite à la tête mais makambo et salamaka déjà kala mais tu kana bisa bateau nyonso ba Hollande biso na bateau ba sala ba makambo ba conspiration bozo ko sala musala moko oyo donc to bien peine perdue. Et ça peine perdue, bossa la elo côté bozo ko faire épuiser ba énergie na bino pour rien na ba misolo ba mbongo boza nango il a fallu bomba boyiba il a fallu bomba bolesa ba famille na bino. Mais ça se fait comment un président sénat un pays azako na ces gens na sénat un pays mine le RD Congo azana azo participer na combat bon chef de l'état alors ils sont tous ensemble ba combat ba union sacrée ba on sur le marati. Oui. Donc on s'abonne à bâtir ba député ba salaire rebelle bango donc on monte que non beaucoup ça n'aura na mboyema. Bon mboka za na mboyema mais pas tellement bango nde bazotia mboka na mboyema. Et mais biso to l'équipe bango rebelle donc ba muké. Alors toutes ces personnes où ces gens là parce que l'on dit le peuple congolais na mona ka batigi pe bango ba na normal parce qu'ils ont librement bon. La habité parce que au bi d'information au bi que le gouvernement américain tout à publier qui ont une vidéo na habité au informel. Alors toutes ces personnes qui sur bateau tant soit sur na ko soit liste bateau no so tanga na ko et Emmanuel Shadari Azaya Sourberwa Gabriel Amisi Tango Fort Sama Lukonde Kabila Kabange Francine Muyumba bateau va me bateau ba clé yango wana. Alors surtout Kabila Kabange Azasusu sénateur à vie, ex-président, na Congo T. Alors, na Goma, je ne sais pas si vous avez l'information vraie ou fausse, mais Francine Mouyumbo passé la Sénat, général Amisi Gabriel Azan, général, il y a force terrestre, je crois. Alors, tout ça, c'est le chef de l'État. Bon, au moni politique, le chef de l'État a travailler dans les politique oyo ba politiciens congolais bazaka na moté pe bayebi ya moté. Voilà pourquoi makambo nyonso salaka e bandeli ba kofinga ye ba ko taxer na bandenge nyonso bango ba ko linga mais à la fin de compte azalaka na raison. Alobaki awa Kabila AFC ya nanga salaki eza Kabila batunya so baboya ki bafinga ki obakoya kofinga lelo tolo basusu bato bafinga ki ona est-ce que baza so en mesure ya kofinga lelo. Alors makambo yo eza makambo yo ebanda kala eza makambo akala bato moni oyo na yebisaki yo eza cop na bango komisango bakomisango cop pona bango RDC eza bilanga na bango bakosala nango nyonso bango balingi bato bakufa te tali bango te nalobaki eloko moko na émission tota kosala wa nanga ozoko imagine nanga azotuna question tina combien de morts monsieur Tshisekedi akondima ko négocier na biso sikoyo ozomona te que no bato bazwi pena soubassement na bango bazwi pena force na bango eza koboma bato. Est-ce que c'est compliqué? Force na yo eza ya koboma bato. Parce que koto lo bakeno baza ko mkande bimba ba déjà déchoué parce qu'il y a eu coup depuis 2023 et simbité pour tout déjà 2025 et pas le nord sud Kivu une grande partie est occupée et pas baza la négociation parce que généralement il faut bien que le deuxième dossier ali oyo ba se préparer qui avant ville ya Goma est tombé parce qu'on te vend là parce que oyo zaki non ba sala qui me simbité ce que oyo ville ya Goma qui réussit passer jusque là ville ya Goma déjà 4 mois ngo ils ont un maboko ya AFC à Corneille dans la coalition na M23 donc dossier où il y a M23 on va citer pour au bazalaki va se préparer qui quoi pour que Goma ezala tomber. En fait bateau yo ba préparer qui kuona kaka ezaka bateau donc bakamba même bateau yo mais toko bakisa pe na kuona siko ya prise ya Goma to bakisa Jeannette Kabila. Oui, à ces gens, là député. Oui, à ces gens. Oui, à ces gens.
Jeannette Kabila to bakisa Corneille Nanga yé pas na kuona olenga nkoi. Donc Corneille Nanga a do ezali para ya 2023 donc 2023 olenga nkoi mo genda azalaki azaka présent 500 yango ngana lobaka neti ba 500 wana e fournissaka eloko te fo bomango fo longwa fo bomango on a biso na mawa donc ce sont les mêmes personnes les mêmes gens oyo bazawana bango ba yokende ba ozonga ka mais c'est une même équipe onka ya mwana vidéo wana pezali oyo bazali ya ba bazali ya vidéo wana ezali ba komona ba document wana eza ba document officiel eza ba document te mutu boya sali te eza ba document oyo eza approuvé oyo ya bango ya M23 bango mutu basala document wana et puis okomona kolandisama na makambo oyo okotikala komona moko na bango te aleka na télévision moko boye quelque part à démentir yango obayebi keza makambo so mais est-ce que à quand le président Tshisekedi a ôté les pas à punir parce que c'est sa vie qui est en danger mais comme déjà bango ba mekaye donc là aux allo ou lire na batongo mais na bango bazana ba poste clé un député à $300,000 par mois ça m'a le compte de la Sénat est à 5 président Sénat a likolo là donc tous ces gens là baza contre eux contre le régime là et là on est là pour que bato là baza ka institution et la constitution peut protéger bango. Bon je crois au moni makambo yo il y a deux fois il y avait tant mususu na ngape na ko condamner président de la République mais c'est peut que na komi na moment mo boye na komo réaliser makambo mususu lo lenge na ye ya ko saela makambo na komemela makambo eza malamu aza mutu aza moni mboko na biso oyo eza compliqué mboko so bi omemango na mbutu brutalité okosimba touche ndenge tolobaka baki biso bakino tolobaka okosimba touche alors eza makambo moko ya okendango ala lup malembe et puis na koloba lisese moko boye nyoka babomaka ye na motu babomaki na mokila te eloko oto tuna ngai question tuni ngai yango na oyebisa yo esi ebandi makambo lobi wana oyo bakongole bazozela esi ebandaki déjà mutu Kabila Kabange entre guillemets Kanambe il est déjà il est chef na bango il est chef na bango na minute oyo mtazo chapeauter mtazo commander parce que il est vraiment katikara na ye atikala ne pena asala passation mo ezali asali passation mo eza normal atikeli muninga atikeli ndeko na ye atikeli président Fati atiki avana ne peut atteindre na Congo ko arriver bosundi non aza ndeko na ye te ndeko na wapi Kabila c'est un Rwandais ande ko na kasi musée aza congolais ya manona ela biso Kabila Joseph Abi mwana kombo na Kabila mutu apesa kombo alobaki nani yango eza mutu ye mo Kabila pona compensation anomaka ye gouverneur asala 3 mandats na Katanga kabamba aloba yango ye mutu apesa kombo wana bapesa ye kombo ya kopesa kombo ne yango na te kombo ne Kabila Kabange te bon mon até makambo nyonso ezaka mensonge siko Kabila Kabange na lipasa na Jeannette Kabila na ndeko na bango Zoé siko ba âge non eza différent ba mapasa oh ya solo na ba âge za différent oh âge baza âge moko te Jeannette eza mokolo ya Kabila donc c'est une histoire où ba monta ba fabrika yango eza histoire mo ba fabrika yango et puis banda makambo ebima yoyo kaka mutaleka na TV ya ko démentira mama bango masifa za wana mama sifa alobani so mama babamba bango ya ko bamba oh papa mama na bango azalaka na kini wana na palais de mama ya Kabila Kanambe azalaka wana donc c'est mama na bango za fait na moura na musée non bon ça là ça aya wala tangena kasi te ye mwana zui pouvoir na mboka tangu abengisi mama na ye abenga mama na ye ya kofanda na ayaka na Congo afanda wana tangu amoni ke no mama komi na mondeti na moyen sécurité alongola ye na Congo tina les États-Unis donc mama abota bango soko tali bango boye baza ndenge moko bakokana surtout sénateur à vie na Zoé oh na ebisi yo papa
Donc ba fabrication moko boye basalela biso so tali boya mo boye kanda e mo ki mawa e mo ki souci e mo boye mo kondi pichu wala raison makamlo sur ba vidéo mais sur vika au balancer sikoyo quelque part au moins te biso mo ba congolais mo na invité mo ezala biso ba congolais mais oui soki biso ba oyo to komi na niveau ya kolobela makambo c'est parce que nous en avons assez. Comment est-ce que yo congolais oyekola oza mutu ya mayele oza na sagesse mutu ba uti libanda ya komi ko manipuler yo akoti anda kuna ko akompe ya jumbo non na bité soki basala biso ndenge nini ba ebi ke bango so komi boza ba congolais si no Joseph Kabila ko besoin pour ba congolais mais oui net bato lokola ba Shadari tala mutu lokola Shadari ke bango bazala mona Kinshasa muna mutu nyonso na vie na mokili oyo azalaka na lobango tout le temps azalaka identifier na mabele na ye na mokili oyo soko ozangi mabele oza mutu te o mutu te ati biso congolais za mabele na biso de père et de mère oh siko bino bolongolango biso bolongolango biso na banana ti na kasumbalesa bakotikala koboma biso bakoka pe koboma biso nyonso te tozalaka wana bango nde bakolemba biso omona oyebele omona biso le monde ko pichu omoni mboka eza sacré omoni okozala partout so moni ka mutu molobi lingala to moni ka drapeau wana moni le sala so ba congolais bele ba valeur eloko wana ti tozala libanda so moni ka mo wendo moso le mo drapeau ko fo intéressé so ni mutu mo personne ba lingala to kena mboka mo boye na petit nga plus de pour mboka mo boye na billet tout place mo ba ba lingala kuna et puis to bi déjà ba mboka ti mo ati ya communauté na biso mais eza sacré eza ndenge wana total même qu'est-ce que moi plus loin équipe nationale na biso tango ebetaka ata naza wapi ata oza wapi ata ezopola na okumisa ngo kaka so to poli olala pe bien te na olala bien te mpona nini eza makila eza naturel po toya na bamboka oyo tokokumisa pe mboka oyo toza makokumisa oyo lokola esika tokoki bakongolais bakomprendra te yango wana bato nyonso otanga bakombo oyo ce sont des gens oyo bapousse Kabila koma ndakomi wana oui eloko tozodéplore nde yango wana soki omoi tozosala bémission boye c'est parce que tolingi congolais azwa conscience ya makambo oyo tozwa mayele tala niveau tokomi biso mboka na biso wana mon frère ngai na biso nga este wana na parcours ngo nazala kuna tambola kuna mboka wana eza mboka oyo congolais ko souffrir te mais loza kwa kize ex président Joseph Kabila ya na batu ne people baza ko telema ko soutenir na ba kinwa mususu pour la mia ba pese moi 10 000 20 000 abimi wana aza soutenir mais il a évité son petit raisonnable est-ce que biso to bonga te olo ba passer ma pays biso nyonso ba famille na biso ezoko souffrir na mais tozotala makambo tozotala ba réalité en face et puis tozo comprendre non likambo oyo esengi ezala boye esengi ezala boye yango ozomona tozo combattre ba anti-valeur wana et puis ndenge toza boye na démarche nyonso ozosalama kobanda na sommet ti na biso population tolongango makambo ndeko moko ya bisengelo mo la ba ko elekika na panaka na poko neto zala na ba plaka yo bi abi makambo ya ba Rwandais na Congo aussi les hommes passent parce que ba kota trop to sangana to balana to bota donc pour la aussi ça makambo na partie ya est wana et ça un peu difficile de so ndeko pichu akolo bani bon ekoki kozala difficile mais c'est faisable problème na biso eza nini ce qui est commun est impossible wana ne siko wana comme le biso mabe parce que au moins de to so labo ngana yebi mopandisa ngone azana so na osola no ka na oyebozana to bomba na kate to yibani ata ndenge nini to bomba na te zomona donc likambo wana eza kaka biso moko volonté na biso nde to yeba pe to linga ko buter bato wana dehors parce que pour moi joueur na biso mo ba obeta na apera Rwanda joueur mo boy nani akumi na vite Luvumu asala geste wana ya Kigali ba benga na ina ndai na kina l'époque l'année passée na Bosolo TV ya Israël Mutombo azolo babi amona ngo nouche bato pendant ce temps là Bulaga na ezaka na maboko ya SN na Mutombo abi amona ka nouche comment expliquer pays ya Grisaka biso mais au moment service et immigration na biso na bango baza même moral Giseni Goma abi il y a za potete mamona ngo fou parce que tango motu
aza quoi puis jusque là pe lelo to condamna et puis que jusque là to gouvernement so déclarer pe na guerre na Rwanda ti meto kizaka Rwanda oui oui et ça erreur et un peu moi ça erreur té. Vous savez pourquoi? Parce que armée où il y a biso ils a armée où ils ont un problème dans les belé jusqu'à la preuve du contraire ti le nom de tolo babo la suma sima et là on est ça là que bino ba obulisa bino to sita so Kagame Rwanda mais Gisenyi Kigali même moral bon à peine tant nanga zuigo mandona aussi papa tant nanga zaino na goma te relation ça non même moral immigration kuna na immigration bazana osanga ok c'est pas normal tant déjà la confiance il faut que nous va déjà au chambre de la katikati oui magamwana esalamaka moni soki magamwana esalami soka komoni remarquer que pays on a pays attente ezate et comme na niveau moko ya likolo mésentente wana so omoni kaka bakangi ba frontière ba rappeler ambassadeur yango ça to sala ma peine ceux que omoni ba rappeler makambo ça la mara directement ça moko na Congo même moi mkebi ke Kagame ennemi ya Congo bengi na biso oui ambassade ya Rwanda déjà avant que tu ekangama batumba ki on déjà biso moko ba kino muto zikisa parce que nani azongisa ambassade ya Rwanda na Congo bon le régime a 18 ans régime a 18 ans régime a 18 ans bango eza ba Rwandais boy eza ba Congolais parce que le mot to lobaka biso to na problème na ba Rwandais ce sont nos frères biso to na problème na ya régime ya Kagame o ngala ba lo Kagame azali mutu azo semer des ordres na Congo yende photo so mutu ngo azo taper poto entre ba Congo no sozo lo ba na kufuka melela ma vidéo ko bato nyonso zo mona ngolo ba ni papo na non bato nyonso zo mona oyo o bagenda ko solo na ko bomba oui bato nyonso bon en tout cas major wana sekaki wana ba bon major si pa si MTM la melia kasi ye mo minukila liwana katumba mwa ke to ke ne musika te bon bato ngo na mona reza ko na yipti so za ko lokato pe soif ka ya mongo oui na moni na kati yote gouvernement militaire na biso itura ba proposer que 10 millions abona Kabila atindaki 10 millions tizaki 8 millions atinda 8 millions et pas nanga pona ACD ex-président Kabila pona ACD ngakuna ningakuti ko benga ebongo suti po epesa ngakanda ACD bango ituri ba se positionner ba zo moyen ya attaquer Kisangani ça n'a pas tenu parce que niveau makambo komeli et komi eza susu donc ya sous facilité pour na bango parce que ndenge ozomona bango ezokendele na pesi mbote na mama na biso Sophia Ngunza azana biso azana biso la salon te yo na bako te yo kuma dawo le gars salon na biso mama Stéphane na bosani te kana bako rapida batete na bako kuma sala ngai moko Chiko Kanda ya ga bina grand chef ko ta balunda kuna ya tout continue ko avenir au mona makambo ekendele te maponi sango so moni biso to telemi boye to komo lo babuye parce que espoir ezali et total la démarche union sur gouvernement zo fournir na effort au gouvernement zo fournir notamment président de la République ngazo sala ma 27 ans makambo sala magazine 27 ans lelo mais chaque chose a sa fin à son commencement et sa fin donc likambo moko te banda ndenge to ba biso 27 ans belé la limite yo de so la mbula nini abotama na te wa vendu 27 ans modition moi no super ko mais suka ezalaka kaka likambo te banda ti ekenda bon jusqu'à l'infini ici la raté soso mon avenir nini ki côté la biso ya gouvernement to longa to réussir ko bengana ba banguna non to ko longa kudu te ngana zolo ba boye to zolonga déjà to sisa makambo wana SSC la bago ba ke ba groupe armé parce que Rwanda pesa na ba groupe armé moko ba ki Kagame pe alobaka ezala ba groupe armé ngo nga bundisa régime ya Kigali wana ya telemela wana aya ndoba que non Félix Antoine Tshisekedi a collaboré na ba FDLR je crois ya bango wana za ba fofuyant FDLR Front démocratique pour la libération du Rwanda sikoyo OK c'est bon wana za ba fofuyant pona démonter que za ba fofuyant bazana ngoma bakangi ba FDLR honte bazana bukavu bakangi ba FDLR honte ba FDLR ba kiwa
il y a le groupe armé ça paye ba bundisa régime là et ba bundisa régime il y a président au Mobutu Tshao Museveni mon frère moi ça ba fofu ya bango makamuna bango nyoso batambusa ngona lokuta na na yebi ngote donc c'est l'homme de Pichu Beto comme longa oh toza na victoire yango victoire tozo simbango déjà nous espérons ils allaient pas bloquer on ici là parce que nos frères souffrent là-bas est wana vous savez ezarabo yini ezarandeni même na makomi ya nzambe komama boyi makambo nyonso ya kobata matango déjà komi kobima na mpwasa ne place victoire tout ce qui est révélé est condamné ozomona o nyonso bosala kana mpupuso e bokomi bima na mpwasa bo perdre déjà esili na yusio batanta oyo akoluka koboma président ebandi lelo ndeko fiku tabia zaneka na chance nenda sakufane dakala vikabisangile loko papa problème est meka et trop sikoyo omoni moyepe ba corrompre eloko e protéger Tshisekedi des attaques biso kwani prise ya non to benga ngo prise définition asala prise moko bo o muto ko ikobongola ngote muto ko simba ngote muto ko changer ngote omoni tanga zoka pouvoir na 2019 na stade de Martin à prestation sermane akenda na stade afukami abi na zimboko na zoni pesa na maboko ya nzambe ngana zaka mutu nzambe tambusa mboko na nzira na nganga na sana ngama elete pesa nga sagesse pe intelligence siko yo on a sauvé bien na mona ya nzaba professeur faut mona ne baluka kida za mboka wana niveau ekendela ka wana boye soki nzambe te mabulu ya soki nzambe te me tosuka. Merci beaucoup Ndeko Pichu. To ko vraiment ko yebi kamara ezalaka temps et puis sika bato sa musala wana za regana na za annonce ko yo vandi siko boye te mama Stéphane alila olala ya tozo ngiseko ta mama Stéphane alali siko net iso zaki net devant Corneille Nanga ndeba koma mutu wana bien te ya M23 o wala liboso Sultani Makende Kengana Wilingoma te Wilingoma na AFC na la chef ba M23 Berthe Bisimo ça ce qu'on devant bango siko rolo bana bango ni okoni bango pena boye ateke no o mbila za ote yo so sana bango pena boye siko congolais nanga congolais Bisimo na la congolais jamais bon ça ce qu'on face là mais nanga la congolais siko ça face là congolais mo ya zoba so ça face na bango na bisa bango mais c'est vraiment batika na bango onyezo ba osala esimbate niso batika na bango a digité la une grande partie et quand on m'a dit là 2 millions de bateaux donc tu dois diriger par millions de bateaux ce qui est-ce que bike ngana yo toza bien koleka bango mais oui c'est quoi bango bazwa kuna siko fa bazala bien ba rapide ma difficulté surtout ma banque ba kotambola nanu nde biso tambola te ba kotambola yo zo obomi bato ebele ndenge wana makila bato wana ezo circuler na motu na yo oza bien ce qu'on décolle pas là-bas bon à coordonnateur pas comment dire à coordonner AFC à l'Est Fleuve Congo alors bas arrogance il y a Tshisekedi a président Tshisekedi de Sila pour bango bakanga nini qui est celui qui va m'empêcher qui va m'interdire bango depuis ba interdire ma constitution avec le système il y a le but depuis bango bakanga ba parti wana des ans comment libérer ba prisonnier bakanga injustement prisonnier politique des bango bakanga parti wana ba voyage wana président sala belé wana au pas bisaka ba mbongo ya l'état ici là président otile Bumbashi te ba voyage de banda wana modification constitutionnelle et scandale tala omoni kozanga makambo koloba soki ezate bafanda na bango kimia Kagame mutabande koloba lokola yende nzambe yende mutazwa décision ya mokili pona Afrique fonctionner Kagame faut loba yo Kagame loba susu. Merci beaucoup de l'écoute. Moi ma beauté et puis tu continues la numéro msusu voilà tout cela d'officiel. OK na pesi mbote na bakongomani nyonso ngana Kinois né grandi à Kinshasa tabangisa muninga te tabangisa mutu ngamu babangisa ngazala te so abakino biso kanga ba rebelle na maboko so tieto tie pona mabele na biso to ko tiela bino botie libaya to tiela bino bende to zao bo suka mabe
Kinois congolais en général zwa makasi mbote na ba congolais nyonso précisément na ba Kinois tout États-Unis, Canada, France, partout Belgique, donc communauté congolaise ya bino ngoyo vous allez rassurer victoire est certain pour na mabele na biso to longa kaka la douce d'ailleurs mwana ah papa Toussaint na musika maestro Vicky maestro Vicky na moni vraiment na moni merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup la maestro Vicky pour tout, merci beaucoup la propriétaire du salon maman Stéphane pour cette opportunité pour la émission est venue librement très poli donc il dit que salon ça misika avec le temps bah on me sent pas déjà ça sika bah déjà la merci na Sophia Ngunza de la part de maestro Vicky pour tout. La PCI a pesa timbo tabe simia nanga ni na glams na Belgique bote ala ba bi bata poto na PCI pharmacie dans ça na poto na lesuna c'est la PCI papa na ngai Mario Masonama Porte Valère en Autriche na ba bata poto beni na PCI papa na nga Mbenza na Suisse na bosani te mona mai na ngai moko boye donc mona mai na nga wana donc ye pena so na bosani le lo ngeza kwa neti moi honorable Chicho Idambicho yazaki na ex gouverneur Gentilimba Kangobila ebiki yaza na parlement na zo siège mona mai na nga vina ala kulutu na age meto tanga na ye biso batana biso la pena bo terla bato biso la ko na ba 6 ans mais biso ma maile les arrêts belé donc bote sigazali bo s'abonner massivement na tout série officiel to kutani merci pour la Nego Gabi il va se veli to kutani prochainement la vidéo biso s'abonner massivement Salon Stéphania